bolingo ya bato mingi ekomi malili moto akomi na motema mabe bato baza so na bolingo te oyo ekoya eya ndo nanga oyo ekoya eya ndo nanga soki makambo ekomeli yo okoka kosiporte yango déjà kutu bapasi ya mokili oyo toza nango tozokoka kosiporte yango te mais yo ozosala n'importe quoi parce que obi oyo ekoya eya ndo nanga ntango ekoyela yo okosiporte yango oyo tozoleka nango grâce à nzambe soki oza na grâce à nzambe te okoka te eza na motu mosusu aza na bamilio na ndako na ye mais ntango azokoka kosalela yango te motu mosusu aza na bavoiture aza na bandako azosenga nde grâce à nzambe parce que azotala tout autour na ye bato bazonga kobenda ye ba omona motu mosusu azolia matembele mazofinga motu aza na soso na mesa mais omona yo oza na soso na mesa otekaka motu azolia matembele azofinga yo osili na appétit nde pe oyo tozoleka yango yango wana mais biso bana nzambe tosenga grâce à nzambe toperdre bapeti na biso te ndonanga so opusani liboso kolia zala makasi soko komi na niveau ke oboya même kolia ndonanga wana satan zwi yo ndonanga il faut lia ndonanga nga na liaka soki na nzala nasepelaka na mobali na nga na baperiode mosusu difficile alekana nango okasa kolia te meoyoka mpenza mapatapata notilanga fufu na lia mpe aliaka na lutu te na maboko ozomambanga azolia avec appétit mais au moment où les gens se tracassent pour lui au moment où bato ta mosusu bazosinquiété mpo na ye wera vraiment wera mpenza mpo na nini bazoloba ne poni bo mais ye kuna aza na appétit na baka nzambe merci mpo na grâce osala mobali na nga leo tokomi kose trahir biso na biso ezokamwisa te omona mutu mosusu ozalaka ne malamu andimi na trahir yo lelo bato bakomi koyina na bango na mapamba kaka boye bolingo eza susu te na se ya moi oyo toluka bolingo ndo nanga tosengaka grâce soki toza na grâce ya nzambe tomona nyonso pamba soki toza na grâce ya nzambe mpe oyo tozoleka nango tokoka kosimonte bepreuve parce que déjà na bible yesu alakaki biso y aura des temps difficiles ndo nanga batemps difficile okasi eza nini okoza oza na ona nyonso me ozoleka na temps difficile moko bato bavandeli oka bafinga ko kaka bato bakosela ko kaka makambo bato balobaka kaka mabe mpo na yo bato bazosouete kaka mabe na yo bato balingi bamona o na bolamu te eza batemps difficile mpo na yo ndeko nanga eza batemps difficile ndeko nanga babi toutes les nations vous haïront à cause de moi peut-être bible elobi na biso banation peut-être banation ya Belgique français bakwa yo bamisusu banation tant mosusu kaka bato baza tout autour na yo bato bakoyina yo mpoza na nzambe bato bakoyina yo mpoza na grâce ya nzambe bato bakoyina yo mpo na excellence moko oza nango bato bakoyina yo mpo na bolamu moko nzambe asaleli yo bolamu moko nzambe asaleli yo ndeko ekosalaka bato bayina yo ekosalaka bato bakoma contre yo ekosalaka bato basassocie mpo baridiculize yo bolamu oyo nzambe asali yo ndeko na nga mais bato bazobosaka toute grâce excellence vient de Dieu ndeko na nga alors tobandi mateya na biso nzambe alola amona biso nyonso lelo na bongisi te moko mutuya kotala makambo ezoleka na mokili na biso kotala makambo ezoleka na mabota kotala makambo ezoleka na bafamille alors nakweki na passage oyo nabi écriture nyonso na kati na bible eza prophétique nyonso nzambe aloba na kati na liloba na ye ekokisama deja pe eza kokokisama pe kokokisama haleluya yango wana natali makambo ezoleka nga bi mais non nyonso ezalaka déjà prédit na kati ya liloba na nzambe yango mpe nazalaki vraiment inspiré par le Saint-Esprit de Dieu ya kote ya bino lelo vraiment naza na baverset mingi te je pense que tozalaka na 3 versets mais eza tellement motuya mpo na biso bana nzambe alors thème na ngai ya lelo ezali des temps difficiles na pluriel des temps difficiles bangonga ya pasi bando nanga esengeli toyeba ke epoko toza nango tozoleka bangonga oya pasi tozopase na batemps moko difficile tozopase na bamoment oyo tozobe yango dernier jour donc toza kopase na kati ya moment oyo eza korepresente lokola badouleur d'enfantement mingi bazokanisa ke tokomi na mikolo ya suka non na tokomi na mikolo ya suka te mais makambo tozomona na kati ya mokili oyo eza koannonce biso mikolo na suka donc tant moto aza na douleur d'enfantement aboti nanu mwana te mais aza déjà na douleur oyo eza kotalisa ke mwana alingi abotama ndenge moko mpe na biso na époque oyo tozali toza kovivre na bamoment moko difficile toza kovivre na batemps moko difficile mais laissez-moi vous dire que tokomi nanu
na temps ya suka te mais tokomi toza na eleko oyo to na époque oyo eza kotalisa biso ke mikolo ya suka ekomi pembeni eza kotalisa biso ke Yesu kala mingi te akozonga. Alors esengeli toyeba ke na kati na Bible ese elobela biso makambo nyonso. Makambo eza na kati na Bible ezali prophétique. Makambo tozomona leo na mokili eza prophétique ese lobama déjà. Esalama pe na tango akala. Mais na moi na biso pe eza ko salama lolenge pe Bible eyebisaka biso ki ekosalama. Alléluia. Donc nyonso eza déjà prédit, eza qui déjà prédit. Jésus-Christ va bientôt revenir. Maintenant ayete. Bato kanisa ke dès tozo vivre na période de pandémie oyo, ba makambo tozo mona par ici par là, bato musu bazo ba ke to comme na mkola suka. Donc au temps de la fin, non. Makambo toza komona eza ko annoncer le temps de la fin. Maintenant to comme na temps ya suka te. Eza kaka ba signe. Ba signe oyo ezotayisa biso ke Yesu akoya beto me Yesu nanu azongi te. Oh Yesu asa azongi non. Eza ngoka ba makambo oyo ezokokisama eza kotayisa biso ke Yesu azoya kala te. Bandeko basi ndeko mibali nangi na te ya bino ke nde tozo vivre une époque oyo ya lelo tozo vivre une époque moko ya opposition. Tozo vivre na époque oyo ezali na ba menace. Tozo vivre na époque oyo Satan atei makasi pona koka kokwesa bana nzambe. Tozo vivre na époque oyo makambo ekomi pasi makasi makambo ekomi difficile. Nyonso ekomi mabe. Mais nangi na tesa biso leo na maloba oyo tokotea leo à travers ma verset oyo na opesa biso. Eza pe na bato oyo ba vivaki ba temps difficile. Lokwa biso toza ko passer lelo. Mais chose étrange on a ko découvrir ba loba ki déjà que non malgré bango bazaki déjà ba temps difficile malgré que bango bazaki déjà ko leka na ba période moko difficile mais ba prédisa ki déjà bien avant que ba temps oyo ko yaka na époque oyo ko yaka ba temps ekoza susu plus difficile ko leka oyo bango ba lekaki évidemment tozomona ngo lelo. Bien sûr, sur le total, na carte na Bible, tout le monde a que batu baleka qui fait ba période difficile, batu baleka qui na ba temps moko o ezala qui vraiment moyen pour ça les ala qui te makambo ezala qui passe. Mais et comme si na carte na Bible ko yoka bango ko lobake, mikolo eko yaka, époque eko ya, eko za susu très difficile, époque ngo ezala na époque ya biso. Tozo vivre na moment moko boye, mabe komi mabe leki. Tozo vivre na temps moko ezali mabe. Tozo vivre na temps moko tozali na ba difficulté belé. Tozo vivre na temps moko ba maladie ezali. Mais ba tu habite ba na biso, boni bisanga toza na été moi ba beille bazo kota tout ça. Mais ba tu akala ba na biso déjà que ba on peut bazaki na temps difficile, mais ba loba ki déjà que époque ekoya, ekozala très difficile ko leka o bango ba lekaki. Époque ngonde oyo yango toza nango. Ndoko mosi ndo mbaso totali bien. Paul alobaki yango. Paul biso soyebi ke azaki d'abord muta masumu azaki criminel. Mais tant ayambaki Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tant abandaki ko tambola pona ko telo ba nzambe. Bible biso ke Paul akutanaki na ba opposition ebele. Paul akutanaki na koloba ndeni ba difficulté ebele. Il y avait des moments oyo Paul bazara même ko lapider. Ezaki na ba moment mususu oyo ke Paul soka ke ko teya. Bato bazo rappeler même mabe o ya salaka kala. Oh biso toyebi ke toza biso tango tokomi déjà ba chrétien. Toza susu na nyongo te, toza susu na nyongo ya kofuta Satan te parce que Jésus-Christ lui-même, il s'est donné comme sacrifice pour na ko limbisa biso pe pour na kofuta nyongo na biso. Tango to sumu kaka, tango to demeraka na vie ya masumu, tozaka redevable pas diable, tozaka ezalo kwa nyongo. Mais Yesu Masiya a déjà tant akufa ki ne kulusu. Donc kuna ba bina biso na Bible ke akufa ki pona ko futa nyongo na biso. Nyongo ngwe zeni nyongo masumu. Tozaka déjà tozasu na nyongo diable te. Alors tant toza déjà pardonné. Tozaku tu pardonner te mais Jésus-Christ est déjà à sa ota. Pardonner na ote eza des choses différentes. Jésus-Christ est à sa longola mabe na biso. Donc, à ça renda biso parfait. Évidemment, ceux qui ont ça masumu, il faut de temps en temps qu'on se repentir. Et non comme ça, que dans mon cas, ils allaient se repentir. Mais il y a Jésus-Christ a zonga isu na mokili oyo pour afuta nyongo na biso. Ako zonga ka lisusu na mokili oyo te pour afuta nyongo na biso. Ako zonga ka susu na ikulusu te pour afuta nyongo na biso parce que asa futela biso nyongo wana. Donc toza susu basumu kite. Mais Paul tango akomaki ya Nzambe
batu ya kala bayeba kite évangile à Jésus-Christ bayeba kite que muto a commis déjà na Jésus-Christ a commis moi na Nzambe masumu na nyonso ezaki déjà ôté pourquoi parce qu'il y déjà Jésus-Christ comme Seigneur sauveur mais pour la bande ko kuta na opposition pourquoi parce que batu bazai ko rappeler ba mabena ye batu bazai ko rappeler ba masumu o ya saki ndo nanga ata ndo ngo zawana il faut ka lobi au bandi ko landa Jésus-Christ oso banda ki course sikoyo okokuta na opposition moko boye batu banda ko rappeler ba mabena yo banda ko rappeler yo ba vie na yo passé ndo moi si zana audace ko bisa bango ke oza susu oyo zala kité oza suna nyonga masumu te oza déjà parfait. Bien évidemment, ni n'est parfait dans mon cul, mais dans le sacrifice à Jésus-Christ, tous ça va parfait. Mais tant que ça la rende ma soumou, et c'est une habitude à tout moment qu'on se repentir. Mais quand tous ça na nyonga ma soumou, tous ça sous na nyonga ma soumou, parce que Yesu masi à ça mi pesa mbeka, à ça foutre la biso ba nyongo, tous ça sous na nyonga ko fouta pas Satan te. Mais ce que le Paul abandé ko kutana na ba difficulté moko ok place ça zo ki no côté ya batu bazo o rappeler masum na ye bazo benga ye oza criminel batu bazo bamba ye ba mabanga ezali na ba moment nyonso partout ane ko kende abane ko se retrouver na prison bazali ko tiena ba prison pourquoi parce que azaki face à opposition terrible azaki face à ba difficulté azaki face na ba persécution akutana kila ba difficulté belé ba bazali ko finga ye bazali ko finga ye bazali ko rappeler ma bena ye bazali ko rappeler ye ba bazali ko bamba ye mabanga bazali ko bamba ye mabanga ba bazali ko mema ye liboso même ya justice bazali ko mema ye so bo tangi passage ya disons ministère ya Paul Mubimba ba mema ye devant ba juge ba bamba ye mabanga ba kotisa ye na ba prison ba rappela ye ma bena ye akala ba bosana que Jésus-Christ sa futa ki nyongwa Paul. Alors ezaki ba temps moko difficile oyo Paul a passé ki nango. Ezaki ba oppression moko boy o Paul a kutana ki nango. Mais nazana ko kamwa ke Paul a lobi malgré ba difficulté no so ya kutana ki nango. Malgré ba temps difficile no so ya kutana ki nango. A lobi ezana ba temps oyo koya, ezana ba difficulté oyo koya koleka oyo nga nazo leka nango nde onanga. Mais to komi déjà na temps yango parce que moment où tu as passé nango, ko comparer ba difficulté au Paul a kutana ki nango, ko comparer ben jure au Paul a kutana ki nango, o ya bisweli ki de ezaki déjà prophétie, o yo Paul a loba ki a lobi, il y aura des temps difficiles, plus que o ezan époque na ye, a loba ki ango. Biso to komi déjà l'époque oyo Paul a loba ki ke ezan époque moke ko ya, ta e kozala très difficile. Tango yango ndo nanga tozoleka na temps moko difficile mais ce n'est que ba ke biso ba na Nzambe toza batako banga te toza batako lela te po toza na Nzambe toza na promesse mage baloba ki bongo toza na promesse oyo pe balobela ki biso ndenge ni tokoki ko sala pona to surmonter ba temps difficile oyo tozoleka nango na époque na biso. Alors tomoni na on a 2 Timothée 3 na 2 Timothée 3 to bandi na to bandango na verset 2 mais na olinga to bandango na les bandeli. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Tant que Paul azolo baboye, mais na se omoni eza français alobi les temps seront difficiles. Bien que azaki yemoko déjà na ba difficulté, bien que yemoko azaki déjà ko passer na ba difficulté, mais alobi sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Avant de koloba na Timothée lobi, yebake na ba période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Donc après déjà qui déjà ba temps ozoza otoza nango lelo. Na époque na ye, après déjà qui déjà temps otozo le kanango lelo. Alobi, les hommes seront égoïstes. Tozo mona teke bat ba komi égoïste. Batu ba komi pona pasi oyo. Batu bazo ko asuko kabate. Batu bakomo pimela batu atama ya komela. Biso nga na yebi ndenga na koleli na yebi ke bilo akolia ezelo te. Jamais ko pimela mutelo akolia. To yebi toujours ko lia na batu. Toza nango te foto lia na batu. Mais lelo eza passe komona ke même batu bazako baki bazaba chrétien. Bazo ko kabata maya komela te. Bazo ko kabata lipa te. Pourquoi? Parce que azolo ba bon monte ke vie komi passe. Makamni se komi passe. Léon a kacha mokili on a temps nazo ya Amérique sika ou bien temps nazo ke l'Europe sika banda comme ça zaye ko kote banda ko kamu isanga ko mona ke oke pa mutu azo li apesio journal
Pourquoi? Parce que ote bongande na bande komona o na poto bat bakabara bilo ote mendo nanga na poto bakabara bilo ote ndeni mutu aza na nzambe ozana ngote ata milieu oyo zo vanda difficulté ezali il faut kababilo akolia yo za nesongo zo lia opesi mutu journal non moi na nzambe tango zo lia inviter mutu na mesa pesa ema ya komela les zo comme ça ngena banda ko mususu bakabara ba ofrata jisute. Les gens sont devenus très égoïstes. Pourquoi? Parce que tous les cas temps difficiles. Pour la loba qui a lobby, les gens seront égoïstes. Bah comme égoïste. Bah lobby awa avide d'argent. Bah comme a trop assoiffé d'argent. Oui, biso sto lingi mbongo. Mais il faut te ba moderni tozo lingi la mbongo. Ce qui peut lingi mbongo na ndenge ya mabe. Et comme obsession, comme ya vide, et comme ni sunde onanga, na ba temps difficile. Et ça ba tunsu bazo ba ke baza ba sali nzambe baza ba nzambe. Mais so otali esikazo du système mambongo paye kuta kosa. Ngana na iba ba sali nzambe mingi, azo sala copie ya mbongo. Et loko eza $1000, malobino eza 2000. Et loko eza 2000 la bino 3000. Aza soifé d'argent, mazo tel ba nzambe. Et ça ba temps difficile au pour la lobaki. Badba komi a soifé d'argent, likola mbongo, tokomo bossa na mutu nyonso, azana besoin mbongo, atangani na hotel binobo, nazana besoin mbongo makasi. Prévenez que na sala à commerce, na ngata na hotel loba. Mais na ko kosa mutu te, et loko eza $1000, na yebisa o $1000, et loko eza 2000, na yebisa o 2000, et loko eza $100, na yebisa o $100, na yebisa o te 3000 parce que nazana besoin mbongo. Non. Mais le tozo kama ke batu mingi ata bazo tel ba nzambe. Ata zo le kazo sa ba délivrance azo te ya batu. Mais soka bani ko discuter no makamambongo. Soka bani ko kosa makamambongo abosa ni kasimba a Bible. Pona e donc cop eza cop. Tiana nzambe pembe nde onanga. Et ça ba temps difficile, ba temps o pona lobaki. Alors, ceux qui toquent ba lobi susu awa, ils seront vantards et prétentieux. Bando onanga, le lo ba komi vantard. Le lo ba komi prétentieux. Tu es bibiso so prétentieux. Donc, toi, on osa déjà prétentieux, on commis arrogant. Le lo bat commis arrogant. Le lo bat commis donc na vantar mo ba commis très vanité, donc ba commis suffisant. Pour na bango, en dehors na bango mutu so azate. Ou bien oh ya za na mutu so ko baxela été. Eza makambo pour le baki na Nicolas Souka. Tozo mona même na quatre l'église, même na quatre libota bala nzambe, bat ba commis trop vantard, bat ba commis trop suffisant, bat ba commis trop orgueilleux. Eza makambo pour la website biso. Alors, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Donc, Batu, Bakolobela même makambo nzambe d'une manière injurieuse. Le tout le monde a battu sous Bakum n'a pas se moquer dans Nzambe. So yebise, le long na quand même na période de pandémie, Batu va perdre kondima. Batu va comment coller quand même na ba réseaux sociaux pour na kolobake. Na et ce qui ça na batine la nga ba lien wana. Bat bazolo ba siko toza na coronate to yo kate ko pasteur moko loba o recevoir les miracles moment ya miracle nde yango bo biksa coronate tala niveau bat bakoma ki pona ko se moquer na nzambe makambo yango pour la loba ki que les temps seront difficiles, les temps qui viendront seront difficiles. Évidemment pe na temps ya Paul ba maladie pe zalaki mais na moni nil par bat loba ki que boya relaxation ba miracle. Bato bakoma kiti na niveau ko se moquer na basali ya nzambe bakoma kiti na niveau ko se moquer na nzambe to yoka susu ba miracle na ba église te to yoka te ko boya ko pesa offrande bato bakoma kiti na niveau ko finga nzambe. Pourquoi? Parce que to koma ki na période de pandémie ndonanga même na tango ya kala peste ezalaki na Égypte ba fléau ezalaki na kati na Égypte. Mais Yesu nzamba yebisaki na bana Israël nini bo bata mana bandako na bino bo bata bo tia ba signe ya makila na ba porte makila ba meme potango l'ange de la mort akoleka akota na mabota bana nzambe te. Mais lelo bana nzambe ba bosana ki te attendre toza na pandémie tozaki ka na besoin de protection ya nzambe. Pandémie ezali na tango akala pe l'Égypte pandémie ezalaki ba peste ezalaki ba fléau ezalaki mais nzamba yebisaki bana Israël ba kota na kati bandako ba batama. Mais na période na biso tokute na période de pandémie batu ba bosani ke oui ando ya ba méthode o bazo pesa biso a protection et c'est qui peut to senga mana nzambe to senga pe makila na yesu ebate la biso to zape na bakati anda to sala to respecter comment on appelle ça ba ordre donné mais ba kena qui plus loin pour la ko finga ko ba to mona susute pasteur mo ba ko sala miracle aw
tout le monde a sauté ba ko yebisa biso o makamera ke pandémie yango bo biksa bat ba kuma ki même na ko se moquer dans Nzambe même temps ba kanga ki église bat ba kina ki même modèle ya ko ba ke ku église wa de kama malibela toza na besoin d'église efungwa matendo na ngai o continue kana lo yenge kaka ya pamba po corona eyaki pona yo Nzambe n'existe plus basali Nzambe baza sous importance te église Nzambe za sous na sens tendo na nga période difficile yango yango. Les gens parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.